Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Polingango. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, on est générique la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Tikicha, 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 cha. Yemokonza ba journaliste. Ouais, sur la vérité, toujours, on est dans un Gauthier mascotte, dans Paris. Toujours, patrouiller Mboka. La ville est calme, Toye, Bibenda montre toujours. Neto le baga. La pesi mbote na big manager. JP Mindia na London. Mutunanga JP Mindia. Donc talara ba combattant, ba yuma balinga ba ko isabiso mais big manager JP Mindia toujours très fort les lois azali. Na pesi mbote na faire gola. Dynasty album oyo cartonné mo kilimo bimbezo c'est la quoi Dynasty. Ambote belé wenge toujours neto le baga donc ne tombera jamais. Allez, Paris, la ville est calme. Il y a beau ezalate quoi. Tout rouler, la ville est calme donc JP Minde toujours Bambote belé Laura Lorenzo et puis toute roba que je salue quoi. Donc Kalaté vraiment la sur la vérité et puis na pesi sous Mbote na Congo 10 Zidane Fikula my brother na Manchester big up thank you see you soon. Na nakata mboka kwa mboka za koinda mboka ezaki ya kolala bayuma babungi baomo na te quoi. Sur la vérité mission na biso sur la vérité mission simbi Paris tige na kata Paris biso mo pe ba kolo tige ngamo tige to na banda tige na zakare ba base to sala tige na ba Anvers to sala tige na ba Matonge na Paris donc to pesa tige ngai pa miki ngamo kolo fondateur ya émission bafana Zidane Fikula ya bi c'est yo na sala lisango na bafana donc to pesa miki tige quoi Zidane allez big up tout le monde quoi à suivre Gauthier mascotte na Paris. Bonjour fidèle internaute et bonjour Bana Mondatier, bonjour Naba Mouren, tout y a une connexion Paris. Le Temsa Ibino émission moro divisée par plusieurs chaînes, émission moro partagée na Facebook net na filmé, une connexion Paris, conception idéologie pour nous tindika ba artiste na biso, pour nous tindika ba joueur, pour nous tindika ba comédien, pour nous tindika ba sapé, puis pour nous tindika ba prêtre. Oh c'est lo indousa mais le tige bimi na Saint-Denis, na porte de Paris. Mais toi, il y a Manani. Evan Toumba en vex, patron dans les Azate en vex. Tige et Bimi la porte de Paris, T10 dans mange. Mais toi, il y a Manani la porte de Paris. Toi, il y a Gauthier mascotte, grand prêtre à Londres. Grand prêtre Gauthier mascotte, toi, il y a Maïna Tige, il y a Lingamingi Tige. Merci à nos partenaires, tout, on va soutenir Bisso pour la conception de Bisso. Merci à T10 dans mange. Merci à Tracy Mbeleng et Lenya Congo. Merci à Congo Promo, Raf Ngindou. Merci na Congo 10 Zizane Fikula. Merci na Alissa la A plus T143. Merci de tout au bas pour le projet.
merci na Michel Aigle, merci na Papa Mopassoula, Congo Révolution, merci de retour au baza branché connecté à ce moment, merci d'avance de commentaire nabino, merci de retour à la Narabiso, le retour sur le marambese belé, boyebi gochi mascotte pe malobez la reine monoko. En plus de ça, tu as sur le bandoule, Ritz, Otsobala, Ritz Misambu, Waza, Pelifanto, Naya, Otsobala, tu as sur le belé, tu as sur le Londres, Bandoule, merci. Gauthier Mascotte, grand prêtre déjà, Togo, Kotana, Osanabiso. Bonne santé. Santé qui togo, Miguel. Toujours sur la vérité. Sur la vérité, toujours. Sur la vérité, il y a un Makambu, Bolandara sur la vérité, il y a Miguel. Thank you. Thank you. Bon, il va séjour le Gandé, combien de jours il y a à Paris, à Panama? Ah, à Panama déjà une semaine. Hein. Une semaine, on peut prévoir que déjà tu prépares pour la Korea et Yangiama. Mais et ça les mois contre-temps, bah cas de les gars tellement trop, il y a un bon. Tu es carapot, tu es ça va on peut qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc on a déjà programmé pour la voyage à Zénith à Wiranson, malheureusement bébé mais on respecte quand même le voyage. Beaucoup yo j'aurais visé bien le système vraiment. Non on a visé n'ingama na mputu ya kala. Biso to ya mputu ya série na Angola Savimbi unita. To ya sera unita quoi. Donc visa te. Biso to ya déjà na passeport à côté. Voilà. Fidèle internaute les amours grippé bo limbisanga moba déranger parce que les amours grippé bigaka et ça n'a plaisir TVZ lengi na sima caméra mindele bazo assister émission mindele bazo quand photo la Gauthier Mascotte ko là ta bien ça la rappelle bien et bon ça rappelle mutu ça la rappelle bien honneur neto ça bo mindele bele na sima caméra miso bazo assister ba photo ça fait plaisir mais bato bi bato ko ba photo tout ba ndibu ba nini ba pièce on peut mettre si tu veux ba combo déjà bon ça perd d'abord biso ta ba patron toi ba boss to lo ba bilambate mais bon pour ça leur plaisir na lati na ngaki to quoi ba tout peut lati bien mais toujours à ma queen ma queen toujours ma queen banana c'est lui à part le net Tom Ford ouais mais chapeau ma queen aussi ma queen tout à ma queen toujours le boko ebika. Ma queen pesa eza marque ba patron bien ma queen eza style no c'est la ranango to ma queen parce que mikolo pe balmen na sur la likolo hein wala bala miketi balmen ba mike ba balmen ezoki ba yoji ba vercha che ba mike ma queen a gripa bourgeois au moins la tite tout le bosso sous na ma queen tout sous na ma queen donc eza biso ba na London comprendre London to sala ma queen to sala ba tu as ba griffe belé tout ça là Viviane Westwood tu as ba griffe belé na Londres belé donc tu là toujours nationaliste quoi ouais toujours Gauthier Mascotte to tiko afa to kota mamba marambe belé tout dans la musique de lo ne to lobaki tout roi to solo là oza parmi ba producteur ou ba produire musique oza parmi ba noko o ba sala ba tindika mise belé o lo ba mise minene lo ba banana bango. Vous allez rappeler Tissiko na bango. Le absence c'est ba concert na poto. Et sur le belo nini. Ndekona Wiranson fakia ça la maman événement o ezalaki ba congolais ba sénégalais ba ndibuna ba français pendant c'est la wera maboka ko funga mais concert ezaki annulé et puis yango on a fait voyage na oye impressionnant par rapport à annulation déjà ya concert wera. Bon et ça les n'ont pas cité mais tu epsika ba kadia ba yuma oh bah idéologie témoigne bandulo to bana on devait bukoko ndulo ya biso ya Congo ça dirait mai so boy ko melango laver donc so boy ko laver ko sokola so boy ko sokola ko lambela donc ça ndulo na biso to linga bango te soit déjà ba combattant linga bango te na ba kar ba beta ndulo donc tamba beta ndulo na biso ezaka esengo pona biso mais na regretter ka ki ba pesi visa te tu na deux cadres de Yuma na présidence bana bata el nord quoi bangonde basaki du solo qui ndule beta te bon robikaka tindi ba maloba mabe et puis ba visa 27 visa bimaki mais tonga to na 50 personnes ba moni que belé plus ba yuda du Congo ingesa la bien mais 5 ba moni que 50 personnes belé ba bi 25 ouais pas boyne 25 personnes abi so 50 était OK na été de biso de toboyaki pour 25 personnes pour Zouana Notikana. Ok, ça me voilà réseau en Wana. Mais oui, bah visez ça, visez Bimaki déjà Kala. Mais il y a 25 personnes, mais 50 personnes, en tout cas 25 Msoubabouyaki.
Et puis ouais rappelle on se opacité na okendete. Et il y a un moment que zalaki banilé à liboso, deuxième sous banilé et puis voilà. Mais en tout cas ils ont grand mouvement hein, maison mère. Je salue de la forêt Oebikaka, Gauthier Mascotte Mutunayo. Ngana zalaka tolobani tout ça ba cofondateur ya maison mère depuis cela bien depuis na ba tonton Jacques to bengi so orchestre na Londres tilelo. Nazara na âge nini lelo orchestre comment monene mais boenge maison mère ne tombera jamais. Pour moi ne ba triquer biso mo ba kolo tricage. Au moins ne ba triquer biso mo ba kolo tricage. Nga mon kolo 12, muta sala 12, na sala 18, na sala 22, na sala 24. Comprends, na sala toujours ngam na sala idéologie à 12, oh abeti 12, nga abeti 18, allié na 24 nga. Voilà. Mais Gauthier Mascotte, obi ke tijo fait to liango di bossa zenis nga na on est to sala calcul mige na zoya na obeto ma queen, ma play ngo bimi. Na wena kara likolo yango na zawana. Fait to beto ngo pena di bossa zenis. Mais on a tout nyon te que producteur. Annulation concert. À part que politique est congolais. Est-ce que l'eau procédure à combattre est valable à qui est comment d'abord bongo marié facile béton à pouvoir bien. On est assez gêné assez. On est soutenu mige. Na ça bango toujours combat bandana à Londres zone rouge. Na remesa ba petit nanga smoky trezege ba on dirait trois petits bandana mambo. Alors tant ba beta qui JB na concert à retard alors baya bazui pas que non le col petit obétier ba sur obéta a attendre combat banda donc biso ba kolo combat ba petit JB ba beta na Londres mais oui JB ba beta na Londres ba beta pour aya concert fallait banda 21 20h pardon JB a 2h du matin obika obi ba sala Jack Daniel na Londres bien cuiti bien wele donc ba petit ba facha babeta bango kima ba seguin tout ça ndé pas combat banda ki quoi les soleils à la bon mais on ka petit sur la salle idéologie ya zaki na côté petit idéologie ça les a bien ba kombeli yango pe et bimi bongo mais za l'idéologie ya petit nanga Smoky Trezege Gelos que je salue beaucoup big up my boys na ba petit ba kola ba comme c'est moi comme na bana misato Gelor aza côté moko boye mais eza indusa ba petit ba banda ki me baya ba zui ba vimbi nango mais est-ce que bango ba kolo idéologie batika pe batika te baza toujours bakoli batika combat bien te bango tout combat te bango basala ngo na buluka ke non web sa musicien bo respectera air ba balek na biso bakoli awat ba petit bakoli awat to kolek na bango ko bosa na te mbinga na yaka poto na 17 ans penado nga na sala examen préliminaire avant que tu na comme na 6e ba lunda ba na zo libanga na kiambamba la misika fourmi mikili donc voilà na misika fourmi mikili met po to la vérité to na so la vérité et va tout mal na biso na vex maman Philbertine Samba moi c'est docteur Samba yagi baena colonisateur de la SAP moteur maman Sylvie baena Salon Matona na Belgique Louis Matona bana bela to pesi bino mbote mais ba combattant beti bino 12 retour na bino 14 bien 15 au Sagisinga babeti biso doute balandika idéologie à 12 mais bango sikoyo pe bazwa combien bazwa 24 et peut tokolia bango tokobimisa mundele yo meke bazwa mundele yo nanzela ni nanzela ke tokobenda système ya Akram ya Kofi Olomide que je salue beaucoup na Kinshasa vienanga système amonika soki maison Schengen ezo umela chita sima Brazzaville mbala mo ba viser bima ya caractère latin na poche bon tu vois donc tokobeta ngo pe biso tokoko la ngo pe na Guinée et pas au Biangema Obika de la forêt aza mutu na ye donc so parce que pesa nga 50 visa ba pesa na bon donc masolo ya motokolia bango kaka pour Suisse ezo ya ton la concert na Suisse maison mère concert na Suisse et puis Torobet États-Unis et puis Torobet à sous Autriche donc ils ont parité mais qu'ils ont parité Paris Porto Zébélé donc ils sont rabeti a raté Robert en États-Unis nous les a toujours Gauthier Mascotte grand prêtre de FC Ibino ya prêtre to sur la musique to sur la forme to sur la bakar to sur la béro ba palem maramu tout to sur na Gauthier Mascotte lelo boza la connecter boza la brancher bo sepela mais Gauthier Mascotte artona wera sa na ambassade et ça là bizarre na Kofi Olomide condamné wera lobi artona encore ça la ngote on dirait ce pas bino boza na ntsone bo concert a wera nini on dirait bino boza na ntsone boza la rap na succès a wera mais na makamu pena bo ko bisa ntsone artona yo amuta mikili jamais ntsone ba fanatique ne ba signé ambassade à France quand même
nayebi so eloko moko ve na nga mabetaki eloko wana po ye mpa na nzela kabeta ndule soki alobi eloko wana te bakopimele mpe visa ocomprendre mpo atiaka na se idéologie ezalaka na se mais yango nabetaki mais yebaki omoni maison mère tozala na banzoi nayebi te so oyebi banzoi toza na bamanzaka mankoyi nayebi te so oyebi bango toza na les fans de maison mère toza na baidéologie ebele na maison mère oyo babimaki wana ezalaki nango kaka banzoi basepelaki te ndenge bango batrike biso nzoi abimi mais eza nango wana eza eloko te mpo so wera alobi ayindisa taka tous les chege ya biso bapetit gelor banini bacheke na rompe forescom wana toujours tu vois babimaki yango moko basepelaki te ça va Célestin, ça va bien frère. Ça va bien. Ouais. Tout ça toujours solo la vérité hein, c'est l'émission. Solo la vérité, toujours Bolanda, solo la vérité. Toujours les Algériens, moi Algérien. Toujours les Africains. Dis Africain. Bon courage hein. Bon merci. Bon courage jusqu'à la fin du monde. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Ça radio tene, c'est bien le début, minimum bana sima caméra. Bazo lela gochi masco tenga la tiboy. Ba chéri bazo snapper, ba noko ba ba photo, bo moni ba ya bazo défiler donc elengi ya elamba. Si ça solo confirme bila tumbi bino. Ya tumbi te. Oh wana vie. Wana latino. Nazara nanga pe moto latino yebit. Nazara déjà na tout roba mon frère. Donc depuis là 20 ans 25 ans yango na tout roba que je salue beaucoup Robert. What's up my brother? Mutuno ye on a Paris, nabi que toi pe na concert à quartier latin, tokozala wana. Mais vera mbobi kaza mte stratégie, il faut qu'il s'amon muké pour ba mona te ba mise ba to ya ba désordre. Mais en tout cas ma solo za bien. Ko équiper no wana te na C. Na biso ke ba tono ba tchaki ba beti 12 to beta bango 24 to lia bango na ja mundele ye. Et on sala bien. Obi yere c'est un plaisir dans cette émission. Mindele bazo kangono photo. Ma petite sœur va snapper, ça fait plaisir vraiment. Encore une fois de plus, bien habillé. Obiso Rataraté, Roi Bilambo Somo Nadou Vemoeni, Yagi Baena colonisateur de la SAP, Chico Sombe le Souka Bisengo, ma plein en haut, et ça l'a bien, dans Kitoko, Tozana Goche mascotte, Mbongo Yarate Foutuna, Temutamon Somonier, Mbongo Malamoro. Mais Obi dossier Sankara de Kouta Goche mascotte, ils ont ta boîte. Obi qui va comprendre Sankara, est-ce que Zara Nawera? Sankara, est-ce que Zara Nawera? Tout Sankara Zara Fali. Parce qu'on irait Sankara, ça fait plus ou moins une semaine à 10 jours. Alors l'opération de l'été, alors qu'il y a une émission, on irait où rappeler ça maintenant la conférence de presse. Il paraît que Bétier 12. Bino 12, 8 Sankara, c'est mort. Petit Sankara, que je salue beaucoup de Kunta, Papicho. Petit Nanga, Boni, Sankara. Sankara, Blaise éléments, Bananga Penza. Donc, tant qu'on va en cliché à l'époque, c'est un franc français, Bananga, Naïba Sankara, âge, 16 ans. Tu vois, Alinga changé de logis, Alinga Sepela, Alinga Lia, Alinga. Alaxa Mokilike, à Kolipe, à Mekako, à Ndokumba VW, VW, Volkswagen, à Komatana Mercedes, Nandenga Mabete, Totikaye, attends, chez Mazo qui ne s'occupe bien. Et à la falaise, à la Wera, bah toujours la famille. Mais, là, Moussouazo qui est Nandenga Mabé, ouais, ouais, Benga Yaya, pour Mokile Sepelite. Na acte donc solo la bien le kabet sur la vérité mais sur la vérité Sankara na soirée na kuzu na koyeba ko pesa conseil tu vois parce que petit nanga papi le prince a sepalité surtout petit nanga pire jazo là mais Sankara petit nanga donc petit mususu na oyazala Blaise élément petit nanga na guerre de 100 ans à Koufa petit nanga donc ba guerre donc comment sera que la journée soit préparée à au moins neto temi ba New Jack au thème c'est micro boete ba roye belé ce que ba ya bioté patina micro eleki ce qu'on a là c'est que ya ba New Jack parce que toi en plein Saint-Denis na porte Paris toi la Saint-Denis na montre toi 23h et toi réaliser mission puis à gauche mozo mingi butu yalinga butu trop donc toi en plein Paris na porte Paris na Saint-Denis donc Sankara zana bino bien ça met parce que tu peux chance moi quoi sera okende akeni malamu sera ke ay baninga okende donc dirait pena 50 na 50 libanda 50 na 50 libanda expliquer bana wenge ouais voilà pena vérité 50 na 50 libanda pour petit abungi moi idéologie quoi abungi moi ndusa Sankara de Kunta benga ya gote obi to développer ouais oyebi papicho ngala benga papicho do ba lek langa penza ayoka
na ozong sen attend donc keba côté mususu lingo chapwa okende kuna boye ba ko encadrer te ba bisonga ozanyau okokoma jamais mbwa Sankara timba benga yaya benga mais aza 50-50 ayebite abeta ngambo ya rive gauche to asonga rive droite mais keba soki mokonza bengi yo petwana komi kuna malam keba donc tout ça on a 12 mais 24 secondes ils ont rené mikolo mundele balie yo pan olongwe mais keba pesa ka tozo banga la biso na prise ya zobozi bokunja que ton âme repose un peu gapote bokunja mutafula ngai arozonga pe na idéologie zobozi na biso wala wera bina kibike sangara mona taibelo te mais bato banga ngona taibelo te tangu wera yaki na Paris na hôtel tuna bato bazaki na hôtel tozaki na yacht seul mutakote na chambre wera ngana de la forêt na producteur camerounais manager soleil tous les restes batikali bana omoni okotamula nanga boemige moyebite na kaka nanga na coffre na combien na kati na bilo nini tu vois tokoza na pe boye omoni kanga lati bijou bitela musu na ko katela pe bormo awa eza mutu akuni la musu ba benga ngo ba grand dabi ya ba biloko ba roi batika kala ba chenete ba lataka nde ba biloko zomona donc yo mona ka via lati mi via lati nini na kati do so zika prise moko kaka ya mbongo moko awa ongindi donc ils en est Sankara ayebite via betini mais ala naka via lati bien mais via lati nini yango na ti Sankara ala lo akoloba te akoloba pe loko te akofongola pe mbanga te po we akutumta koloba te ngamoko nan tu vois ngamoko we akutute ngamoko nan ngamoko kaka so na benga petit kanga akanga c'est bon Tikali bozo miyendo na bakesho otunaki parce que soki to yemi Gauthier Mascotte na bagara boule net so yemi nsone parce que bango ne ba cofondateur a wingi mais omer boki oninga no baki na début émission mais n'essaye pas tout que to show là tout parce que yo za mutu oza mystique oza producteur oza prêtre oza mabele na kasa yo vous avez parmi batamaele ya mboko na biso Congo za na Londres mais lelo bubuli yondela tisikoyo petit na yo lité ya kana kumba nous va faire na biso oza ba prêtre so no kangisa biso bato tchaka makele na TV. Elle était à la famille, il fallait ça. À l'obaki makambo, à l'obaki, bon, repas 2 jours, à cause de la leçon, à Timbipe, qui fait pardon. Mais vous voulez dire, pas comme on a dit, mais banani a 6 mois à maï, auto que une semaine, il était à Kanda, au soukane, na famille, na bana. Bino a prêtre, bino to salara. Na habite sous biso salara, bino. Confirme dans sala bouboule, yonde la confie au lobby dans sala bouboule. Journaliste, béré, dans bouboule. Bata médium, sala bouboule, même yo. Mais le lot sur le kangisa biso ti nyorama lité kana jusqu'à maintenant ana boloko lo lendi bakanga banda semaine passée tala naza latino naza rappel latino nazala rappel latino na sali président na personne président lisusu mbote tout roba mutunanga Robert naza latino naza rappel vice président obi vice président ya latino ya quartier latin za Robert donc aza pire massa nanga ya kala apparemment tout chanon Verambo Robert massa nanga tozarane chaque jour que je salue beaucoup omoni bouboule bon natenga komboné par hasard a profiter kaka ba kombo musoyo kala sute mbala moka na ndusa nazo msata moto pemé la pecho c'est tout comprendre donc na lobalanga troté kombo ya ezana ngo mais pour moto e mata kasi ma pecho wana mba momo te sali et sali bien aurelengi beaucoup mo lobela yo moto tuninga question a se pele se kaka ke a profiter na sa moto petit mais l'autre mutana a chef d'entreprise les kunzi protège na kinyo na bakara sika ta sécurité na ba tenir na nzoto sika alors si asili na makaba mabanga ya milliers peut-être mais content soka zalia baka otanga ko baka so na zawana otanga ko baka tamiki baka yo mona bi bende devant le bosso le pango na ngai na kisasa baka nini oyiba mabanga baka vana likola mabanga na parler nanga donc baka ko loba baka to so baka so bani mona kin yo pe ko sana no lo mongo ya sécurité oyibi Eric Lucas asa pe lo monete ya bubul tu vois asa pe na batuna ye on la pe mo mettre wana ngo bouloté
na kino na poto que ça joue la sécurité voilà boulot voilà na boudé la ngate mais wana te pardon wana te kotanga bakar te ba sécurité te wana entreprise te ali kaka moto ya petit na biso lité à Kanda que je salue beaucoup et je salue aussi beaucoup mon cousin ouwa na ba ouwa Denis Lessé pasta WhatsApp donc na pesi bambote belé et puis na bosanité na Afrique du Sud Jimmy Bella on a li passe bambongo toujours boya concert ya Kofi Toromona na tosala ka émission na petit na biso migeniema yem ta simbi Paris yem ta zana makambu solo la vérité toujours na lera awa ngalinga balek na biso baba courager soko za courager na roya soko zo la pongi na roya te et puis na pesi susu mige na profiter yo na ken piana Bobo Mamoto na lobi on émission Ken Piana ozale que anga ya ndaku mbale boso Ken Piana simba micro à part na nzondo ezanga tu vois yana ba pacho RFI yo poza leki na Bobo Mamoto Fabrigas sous leki na nga lisusu do bien misato na mtu no kote la te Ken Piana benga na PCP grande sœur na ye bébé Makizembe na Angèle Makizembe na Rafat Bambote Belé sans kobosa na pe Angèle Bex Bambote Belé na Londres donc ya bino yangwana mais bandu laisser Belé au pointega ya Kofi Olomidoko ya toi na Félix Azé quoi azobeta lala le 23 Fabrikas azobeta le 13 novembre bandu les amours trop on dirait yo sala la sélection Fabrikas moi na bino faut botia et puis na poids faut peut-être délégation na yo Gauthier mascotte to qui na Liona parce que on dirait Lyon père mon baradis mo ba doute na yo mascotte faut qu'il me ba mon na live et puis tu bi ya gi wa pas za kulo to pese mo ya gi wa nzola japonais masanga de mokolo na katsa Grenoble prêtre de mokolo na la kotanga doute d'autres ça de jeu bafana ba saper bafana teka matina rock na ngola batbana rock ba yebi mais promettre bana Lyon que Royal Lyon ndula wa ya waze quoi pourquoi pas ndula Fabrikas Fabrigas c'est mon petit Fabrigas pena ça makila nanga il na pese mbote Fabrigas wa tant la benge wa yebi aza côté msunde kwa papa na biso tu vois pour ngana za métier noir pe naza mo mix belé ba makile belé na nzoto nanga mais ngana lingaka naza mutu na yebani naza patron naza bourgeois nako yaka conseil pas faut les até pese une invitation Félix Oazé quoi ayebi pesa une invitation na pesa mbote mukwa bongo so olanda émission na pesa pe na masa nanga zangene na kini grand prêtre ndekwa Félix et Oazé quoi donc tu rani na kini zeka luzeka donc bo pesa invitation na roya so invitation eza na roya ce qui Fabrigas a pesa une invitation na roya mais ngaka katanga boyina ya et puis depuis na ya poto na kota concert ya mutute o ya betisi à part yanga moko na betisa ba LSR to besa pe Zénith de Paris ngai na pauvre Igo Tanzambi que je salue beaucoup ya kole na robosa na route petit no ya courageux to sala mbongo na les châteaux mbongo batu ba ebité idéologie na sala arara mais ça ba eba mais tango oui que tango rappeler ngai Igo Tanzambi grand prêtre yemta sala libanga on dirait bon ba créer libanga baza bango ba acha mo photo bango ba sala histoire libanga za libanga lelo za la pe ba mais lelo ba beda chou ba poussa na to beta babor lelo ba beda chou Abed Chou Eric Mandala mais expliquer biso Abed Chou Eric Mandala Willy Moucheni na isune kineona Abed Chou Eric Mandala Willy Moucheni banani pina baba patron ne olo ba avec noblicité azap na noble patron et puis na luxe Abed Chou Eric Mandala ya Willy Moucheni selon yo pena ne kinka ne ko so ki noblesse yo za nango na pina na patron aza noble et puis il y a un patron de noblicité za nzoto na blanc moto te na banda so ba comme na ba comme bango tanga te Willy Moucheni code mondial code ya mboka Eric Mandala Abed Chou McQueen bien McQueen bon pesa ba tu mususu bien McQueen mais makambo Willy Moucheni do sala Abed Chou Eric Mandala yo zo mona ngote ba osala nini na omone lo ba osala te to sala ngo yo ka te na pesa indien musala indien na pesa musala na pesa na ndaku indien ba osala ambassadeur ba bengana ka ye akomo lamba fufu pona nzala na pesa musala Gauthier mascotte eleka na e pas Zakari ba baso ki na pesa mbote belé omona te
Donc ce que vous savez que vous avez des choses baba tout ba bandi c'est comment batu musuko oza batu musuko ezana batu mususu ba bandi mbongo lelo batu mususu ba mbongo kala lelo mais yo zana mbongo no mbongo kala mais ozoye bate ke mutu mususu asika mbongo lelo mutu mususu mbongo kala tu vois ezaka bongo tu vois. Donc mais lelo o bango trop na tangelo ba kombo o valider bango te. Validé bangote, bango il paraît que mon bakangi Kinshasa le il paraît tenga pena monaka to au milieu du village. Gochi Mascos margué na zana yo. Banoko ba osala makambu. Makambu ba osala on dirait peu muso osala ngote mascotte. Na sala va bango ngam na banda idéologie repesa mbongo na podium na panza ba mbongo na ba LSC na ba Zenith na ba Bichen tout ba yebi. Na pesa ba chèque ba mbongo. Papi le prince a yebi na petit na biso petit zacle. Tout na petit zacle. Que non to benga pena gombe mobimba qui ça c'est mobimba baeba na cirage monta mutu cirage des 3 cirages ya netre ya noir ya rouge na caisse na ngo ba mutu ba sala yo sala kala no ya on a vu que batu wana ko ezaka ba obeta ba petit ba 12 ba mama ba 12 bino pe bolandi yo obi Facebook nanga osomela na Instagram osomela na Snap soka monika mutambonga ana babiloko ana mbongo te oh na biso vérité mutambonga ana biloko ana te osala ngoni wala tante otanga ba cash na hotel na ba saki okino tanga ba okino bloba kotanga ba tumusute bon ba courage ba bimi pe époque na bango mais pour nga na ba nouveau riche tu vois ba nouveau riche bazaka na bango na ba toujours idéologie Gochi Mascot na nga mabete boy bango boy Willy Mouchene boy Gochi Mascot boy Eric Mandala mais tangela biso ba vrai patron noble oh yo pe ba markao boté te boy Willy Mouchene boy Eric Mandala boy Abedachou mais Mascot tangela biso ba vrai prêtre oh yo valida parmi les prêtres yo bazaka na kin mutatonga ni école ni place ya ba chèque ba vanda zate mutasale loko mo ya makasi oyo ekoide population ya zate na kini prêtre za te tala moto so na boko to pesa ba jeune courage na mboka na biso prêtre za la te mutambonga za la te tous les débrouillards ezaka na ba prétentieux en fait moto ye alobi onga na koloba pe ngana micho ne mo za boko na okende après na kembala moko et pas ya Macron na kuta na rendez-vous na pesika elengi do baba to ba pesa elengi mutambonga ate na kini mutambonga zate à part miyibi il y a les gens qui volent de l'argent de l'état à part miyibi mais mutambonga ate na mona ate onga na kenda kini obi na 4 ranges na 4 ranges na et tout le langa na parler mutasomba ba karate mais na kenda ngo pona teka et tout là ti le tout là. Quand on tangi wana baki olaxé oh moi j'ai pas l'argent moi la poka alembisa yo na ka ozoteka ngo 50 000 ayibiso na opesa 10 000 atayo mo mais courage kaka na bango oh tuninga wana mais na biso kaka ba bruyère do ba pesa lengi na ba pesa lengi de so on comprendre pesa lengi benda Tobendi Bilili pour te chiter faire la fête monsieur Bisso merci de tout batali Bisso merci de commentaire merci de partage merci de t'aider merci de tout balandi Bisso merci mais moi non to bala yo écoute on a Paris ça fait une semaine on a Paris rythme Misamu yo zaki ex ya mère na Bisso Marie Misamu ba amne pe mana kimia mais moi na bali rythme Misamu bali yo papa on s'est retrouvé à Paris au beti 12 pega ya mariage sous pobino wenge tous c'est 12 na mère au betara 12 na bana 12 vie 12 na 12 na pesi kaka happy marriage to my daughter Rit Misamu bon babaka muninga bali sepela moi na bali na pesi kaka chance na pesi bénédiction na pesi o nyoso papa pesa ka mwana c'est tout ce qu'on a koloba donc na ebi elo na koloba na pesi kaka ba bénédiction bon a bali pourtant na biki na boy libala et changer l'autre ce qu'on a dit que abali bien et changer per l'autre mais ba pesa toujours la chance na loko au moins na lingi
tobotaka bana mais tobota motema te aponi na nzela wana tika ye soki na suka ekozalaki akangami ayebi pa moto akobenga ayebi papa oyo akobenga ayebi noko oyo akobenga ayebi tonton na ye oyo akoluka toujours na kozala mpona mwana biso mpo aza mpena mwana nga apena mwana nga nazwaki moke donc nakopesaka chance soki mpe mama azalaki mpe en vie le pauvre que je sali anga pesaka chance parce que mais on dirait beko bimi na radio Mangala radio ba congolais radio Mangala te dis radio ba congolais on dirait mobala rythme misambu na yo ndeli karate ye ba muto makambu yo be muto makambu courir tout en raté yango beti mariage kakipa parce que normalement mariage ça mis à Londres yo muto faut za peine heureux da moi na ngabali o lati binan conseiller peut-être na staff na yo mais on dirait yo na mobile na yo on dirait simbarati on dirait beaucoup de milliers morobo beaucoup de ba cop beaucoup de ba momi bon on sait jamais hein tindika chakal 5 6 5 eh wana ba petit na biso ba petit wana mobile res ba petit na ba âge mona ba vite ba petit na cop bien petit na tout na petit na tout na donc dans la tout dans la tout na tout donc wana ba petite ba Hollande ndusa ba Hollande stratégie ba Hollande makambu ndenge ba ya ba sala ne ba ya ba développeur ya mo pe mwana landi mo lokolo ya mère ndenge zalaki Joy Fazala toujours makambu ba petite na biso ba mas ba Marlène que je salue beaucoup wana bana ba tukutu neti ba roi mabi ba jamul ba mishoka lala ba loba ko tusu te bongo cha mwana bimi lobi libanga moko na on tabora na bikute on dirait yoki bon tant que ba question tout na bena ba question nga yo mona ko sanga ba question mais tout na on ba question tant traiter ce ko beau fils na yo mwana yango na lobi nirimo ba guerre ça mais mwana ocheka mwana bon mwana tusikeka na mwana to ebi za mwana na ninga bali petite sambiso rythme ça mais dès que na radio ba congolais radio Mangala radio Château Rouge Barbès c'est Denis radio wana balobi ono Gauthier Mascotte et les rabienté na beau fils na papa toujours linga mwana zalambala bien qui se respecte c'est tout bon wana na bien on n'a pas bobali te na boité ayebi ke papa moko ayebi makambo ayebi 12 ayebi 24 ayebi 18 ali po soka meki kaka mwana bengi papa this guy is playing me ayebi ba umukamate umutie kule voilà quoi mukamate ne tola mikili mara trafic ala mukamate le kisasa mikili mukamate osani kasi mukamate yango 12 ba 24 te mundele yo bali yo moko ba okiti voilà donc akomekate pour que moi na wana na tonton na yo ayi makambo akomekate yebi ndongo zalanga boy na beti boy na ko ba pe na mariage no olati na lati be maqueen na bijou biloko tout na lineti tout au chang olati mais ayebi que moi na pe soki a bengi tonton na ya koya soki ameki mais na bi ke akomekate pour ayebi bosana kutu ba famille ya mwana o ba noko soki banane bango te menaza toujours encadré moi na musique na téléphone et tout que mais tu peux toujours bonne chance à rythme ça ma fille et qui est du bonheur voilà qui est du bonheur on peut pas souhaiter du mal que du bonheur voilà tu remis na suka émission biso mais était tonton congolais tonton congolais tonton zaïrois Jenny petite émission bina wana Jenny au tali niveau li chevimbi na bito ko lo bani point de vue par rapport à na journée bamate banini li soupena pra na ebisio otuninga une bonne question le frère congolais totika kobeta bandeko na biso ya basi totika kobeta bandeko ya basi pour avimba tina niveau wana bongo soka zoyoka pete soki mwana pa zoyoka te tika asimbi tika bana ngoyo yebi babota ba pe izaka tika azosimba bala bota babala kio bota azoboyo bota yega azokindaka kobinaka mais botalaka mpe ba paramètres tinoko ko na niveau wana mobali pe na niveau konyata ebongo comme les passes nalobi mibali musu na bimana starté oh petit on a starté mais je ne pas star oh ya nini oh comédie aolia moto mwana on a peut ça on a consimiki John aolia moto ya petit na biso Jenny que je salue beaucoup allo ma fille aolia moto ya ba jo musu na bimana mwasi ya makambote abimana mwasi ya starté abimana mwasi ya idéologie te hier moni mba moka tsoki téléphone côté sonné c'est qui là qui t'appelle toi pour coup biso to vana ba star ba momi pena ba star
Donc ozomona na ba téléphone ezokota yemo ko yebike téléphone ko yamba ou na ko yamba te oyo abenga te yemo tanga muto nazo kata ebse ne m'appelle plus akati. Et puis yo mobali faut tikaye à gérer mais soki yo ko mona ka téléphone kotimba moku kasoro boma mo site. Donc soko za mobali obimi na fia za star fia yebani zala na ndenge ki star mais là on a ndenge ki star ke na lingi fia pam bate yo pe fi soko za na mobali mo za jar star za ayebani yeba pe ndenge ya ko tambula na ye po ba jo musu baza ba bimpo akabali ba likili bazali na makambo ba sergent pe bazali ba caporal bali ba major net biso ba général tozali donc kalaté maréchal tu vois ce que yo bimananga il faut yeba na kotumbola otembika tena na maréchal po soki na meki ba garde na simarara ba ko fâcher oza madame me garde maman azape mo konzo na biso keba bosala ngo na ndako. Donc conseil quand on peut ça ba tonton congolais botika ko beta basi bande ko na biso. On parle à la bouche, on tape pas. Bon, biso sur bato sala ba cage fighting. So to bito bando beta me robo moi aussi. Pour tout bunda ba combat moko ba combat di ring ya sarnate ba MMA. Mais so bina beta moi aussi mais c'est la moko be moi na mobile mais au sambwe met au ko beta te. Voilà. Merci coach Mascotte, merci na rendez-vous. Merci ya otip na Londres. Yeso ka Paris, biso mto ya mbare na ninga mabete. Oza cop na biso na bisara bino yom te manga mikili. Bole mbanga te. Bo pesa confiance quand on pesa bino information na boulot na za wana dispo pour na bino ba congolais, ba africain 24/24 mi gagner ma papa ngeli. Deux fois c'est sur la idéologie qui une connexion Paris émission moro divisée par plusieurs chaînes. Donc ils ont nzoko. Donc moto na moto ya okate teninai. Donc ils ont nzoko émission comme on nzoko. Oya ozwa be d'accord ozwa ya parti Willy Musheni pe a ozwa ya na ebisio. Donc oya nzoko moto na moto. Oliate ta montre bon la tisayo. Ta ba basket bon la tisayo bato zo boka batu. Mike. Bisto boka Eva Tumba. On a la question. Biso boka patron za la vex Eva Tumba to pese mote. Eva Tumba to pese mote mais to vidéo ma dédicace par maximum ba coucou na ba serre na ba tonton batalio. Ah bon toujours hein na pesa ban la maison mère mbote courage ba fond maison mère partout le monde entier. Miga Salaki Moussala de la forêt. Miga Salaki Moussala betaki ba jour J-7 jour J-6 na ba jour J-2 na ba jour J-1 na lelo ekoki. Toyebela toujours moi logo faisala moi poche sepela moi pakolos et ça la miga moi bien ndenge to sola na téléphone na yebi que tant ozoya to zala wana miga kolia toujours ba sommer ba billet bo lembate concert en Suisse concert en États-Unis concert pe monsieur en Hollande ou à Roberta ezaka à parité et puis kalaté ou à Zoya et puis na pesi bambote na président d'homme la Lille na pesi président d'homme la Lille ouais na pesi bambote na Batutu Nakina, Général Kassongo, Général Christian, na Brazzaville toujours, mon ami intime, Gaël Nguesso, Kitoko, Betou, Banka, Kitoko, et na Pessissou Nani, à Londres, Bazé Belé, Chibo Apula, Laurent Lorenzo, Tuturoba, il y en a beaucoup, mais c'est Placide, Angel Bex. Nani Susu na Rope Sambote na Londres bat belé ba collègue à Chic pour na université non aussi l'année prochaine bato ba baraté tu vois patron bourgeois au déjà na na troisième licence troisième diplôme na licence donc na déjà na master mi ba les qu'on a suka donc na pesi Barombote baza belé na pesi Francis Kinkela na pesi comme Kimi China Mbenza, Bambote Belé, et puis Bozé Belé, voilà. Na yo moko pe mige. Et puis na Bossanité na Paris, na pesi Moyo Lorenzo Mbote, masa nanga tozaki depuis kin, na pesi yo moko mige, na pesi Dirangandi Mbote, na pesi ouais, na pesi Zidane Fukula, na Bossanité, Congo 10 et puis na pesi cameraman na biso T10. Oumela na okaka trop le na monio esalinga sengo toujours swag donc sengo yango Paris yango poto yango ba ba lo baka ba beta ketendi ba lo baka baka na baka baka na ba parler na ba o komisi wana ayesa bango patron na Facebook te patron za na Instagram te o la sarabatu o nyoko la baninga po sumi maka na Facebook chaque jour au kabi moi 5000 puis abikoro oye nango il a donné l'argent là-bas mikoro kaka $100 likolo tout laissé. Revêsé bango Jimmy Chimanga porte de chapelle t'appartient Jimmy Chimanga même sur Belgique
Zongo Sabiso Paris, Jimmy Chimanga, Porte de Chapelle, Jimmy Chimanga, Salom Matona, Nakata Belgique, Salom Matona, Louis Matona, Topé Mbote, Chico Sombele, Souka Yabisengo, Topé Mbote, Yagi Baina, colonisateur de la SAP, Poté Massivi Baina, Venanga. Venanga Douve Moeni, Venanga Douve Moeni, Playboy de Paris. Merci Gauthier Mascotte, merci. Incertain, merci. La vérité. Vérité, sur la vérité, il y a une émission qui plaît au Tigre, il y a une émission qui Jeannette Bisso, il y a une émission qui tout sur la bien, tout sur la vérité. Ah, il y a un tout sur le bois. Sur le money est sûr, bon, ça va. Comprendre kaka mais na ya quitté pour na zoki sabatimité eza pe na nga pe sa perte nga des patrons bourgeois to pe la ka makambo zo leka et puis na pesi ba ministère nga tout na zo produire ba mbote parce que production toujours continue c'est Sandra na pesi petit nga hip hop Kev na pesi ba c'est presque belé na kin zo produire kalamingité ba album na bango zo bima puis voilà quoi mais on dirait mika ba sert hein Kev hip hop en balit vraiment c'était te wana bazaki ba sœur no yembe ba sœur Marie sœur alela trop abi papa maman kenda tiki biso papa so tiki biso bon nazwa na groupe moi deux sœurs moi deux frères na chabango wana ba beta ka mondule po ba vanda na sœur to ba yemba na bango na ndenga ya bien ka kusunga ka ah merci voilà merci au revoir.